communauté na monsieur komaka tant que tozana makambo ya mboka allez distraction yé oh héritier oh nani Eugène oh nani finalement maintenant c'est pasteur Amisi toujours que na makambo wapi congodialogue.com. Oui, bonjour chers internautes. Je me présente aujourd'hui devant vous, Jean-Louis Kaoussou. Pour certains qui me connaissent, vraiment, naïko intervenir les lots oyo, non pas pour l'embêter, bien en fait, Nadina Lobela, parce qu'il y a une vidéo qui est en train de circuler dans les réseaux sociaux, notamment dans le milieu de congolais. Il y a un certain pasteur dénommé pasteur Amisi, qui fut Sango auparavant, quoi. Azala qui, soi-disant, curé dans l'église catholique. Donc aujourd'hui, ce type, je ne sais pas, excusez-moi, dans le type, on m'a bêté, mais dans le bikara, papa wana, donc Sango wana, moi mboka, pasteur Amisi, a sali vidéo moko, a dénoncé, je ne sais pas si c'est vraiment le terme qui convient, donc à dénoncer la pratique oyo et ça dans l'église catholique. Les gens ont, mais moi-même ça m'a surpris parce que moi j'ai grandi et je suis donc nazo baptême nangai, nazo première communion, nazo confirmation dans l'église catholique. Alors koyoka ba révélation oya sali toza omona makambo mususu ezo salima. C'est vrai na ba rite na ba la cérémonie, il y a célébration, il y a messe, quoi. Tout le monde a la cérémonie, il y a la signification de l'angoté. Bon, les gens qui comme Mikolo Boye, tout ça, comme Moussou, Oyo. Papa, on a exhibition, donc moi, on a Amisi. Il y a un peu de la communauté, tout essayer de critiquer mon mouké, et puis tout à l'heure, autre chose, on a Katina, autre chose, parce que tout le monde a dit que la mingité awa, na ndenga ba miziki ndeko na biso moko zobozi soit disant n'habité nasi bat ba se rappeler na ye abimaki abandi ko loba makambo ya Koffi Olomide ameka ko révéler ba makambo belé et puis quelques temps après ce type est disparu soit disant ba promettait que liwa et puis ba bomier voilà OK tokene kunate mais nangina lobake eza ba biloko ya ndenge moko notre frère je sais pas parce que to comme une apocalypse na tanga suka. Le temps maintenant auto vivre les attentes et apocalypse. Bon, notre frère, notre papa, mon amboka, notre pasteur, Amisi, Abimisi ba révélation mon bonne habité. Ce qu'a dénoncé est-ce qu'il y a une inspiration en Zambé pour le Babylone comme ça, Babylone comme ça, franchement, c'est choquant. C'est choquant. Koyoka ke tangu basala ba messe wana ba nini ya ba vendredi, c'est ba nini ya soit disant ya nini ya Pâques. Ba putulu ba pakola ba tuana. Il nous a dit que les bilamba na bango salité so basukoli yango e basukula yango te bazikisi bilamba na bazu ba poussière ba sangisi na baramu ba pakola biso na ba front. Mais c'est révoltant quoi. C'est révoltant. Mayo ba boka la biso to kanisa wa o benite ba boka la biso na kati na église maiwana ezalaka mayo basukoli bibembe ba sango to la pongi to yoka makambo na bango to mais franchement to ki mana ba église primitive et pas ya ba pasteur. Il y a toujours des problèmes. Mais franchement, les pasteurs, ils ne sont pas sérieux. Et maintenant, tu critiques l'église catholique. Même na poto awa, parce que critiquer l'église catholique, makambo pédophilie, banini makambo belé. Mais aujourd'hui, il y a une révélation dans notre communauté. Mutu ya mangala. Nous bande ko nga l'air est grave. Na moment où tu as un problème sérieux na mboka, to ko résoudre na ngote. Batu o bazo il est devant na mboka na biso po ba la négociation on c'est des prêtres. Batu o biso do considérer ba batu moko digne o yo to ko pesa ba confiance ba bloka ndengwana. Mais à ma grande surprise, il y a des révélations comme ça. Donc quelle considération nous allons franchement, je suis bouleversé. Nazolinga bande ko ngai to meka ko recadrer makambo total to mona clair. Donc batu bazo ki no samba na église na boule ke bazo sambela nzambe. Nzoka ba pratique musu et ça les maka. Pour nga na yebi nga Jean-Louis, ça m'engage que moi. Ça n'engage que moi. Donc nga na yebi que mutu moko asolana nzambe direct azati. Ba tout ce qui se prétend dire bishop ba kombo tu wana. Mutu moko te na kati na bango asolana nzambe.
Nzambe ezali kaka yo moko ndeko na ngai motema na yo moko foi na yo kondima na yo na ye moko Nzambe sans fil sans protocole ozomona. Donc Nzambe aza mutu akosaka na ete mais bato baza ko se prétendre que bato na Nzambe bango bazo bakombo bango moko baoyela biso ba révélation Nzambe alobi na ngai bo pona yo. Mais pour eux-mêmes, qu'est-ce que Dieu en dit? Mais je ne sais pas. Notre frère Amissi, alobi na biso après que ba empoisonné 7 fois, akendeki akufaki, amoni sika akendeki balagisi bamboka motoba. Mais parmi bamboka motoba balagisi bandolo bané atuni batu na mboka moko boye, oh batu wana soki fete salemi ba yiba misuni. Mais franchement on va parler de misuni na lola. Est-ce que Nzambe pena makambo wana pena Nzambe tala s'il vous plaît. Mais papa Amissi Outa obetele so masolo ke non iyo na kuvangu na bosungana kana ba maser bosungana na bande komso ya choral. Est-ce que connaît mboka moko to mona ibino bato bosungana na ndengwana parce que quelque part na Bible le ngolo bake bino libala eza sacré libala donc mobali nangina loba mobali akitenda kuna mama na ye papa na ye aye asangana na mwasi basali libota. Donc Bible zo biso mwana mwasi oyo abali na nute azana no museka azana droit ya kosangana na mobali ndenge ngwana mais siko bato yo bakende osalela Nzambe ba ma sœur soi-disant mais ndenge nini et comme yo basungana na bango na basango mais vraiment franchement ba révélation wana to yo ka wana donc na ebité ngana ko benga bande ko musuto ko meka ko décortiquer yango parce que ngana zolo ba toujours dans zo survoler na lo bango na lo baka ba partie mais on va essayer de décortiquer na ko benga bande ko belé bande ko nanga mususu o mitu balobi mitu esalaka to meka ko réfléchir na bango ensemble to meka ko sa analyse là dessus ko passer na Congo dialogue pour o eza site o ezo talema makasi loko ezo talema makasi c'est dire to ko passer na Congo dialogue to ko meka ko sala nini débat wana comme ça bato balandango pe na Congo dialogue loko bato batala ngo mingi ya sita munene mama Francine na pession mbote. Donc to ko meka ko sa eloko ndengwana comme ça to meka ko tala na communauté na biso bato bafungola quand même to meka ko éveiller bato to fungola bato miso parce que bino mo bokene be église bino mo bozo zo ba offrande bozo pesa bino mo bozo pesa so ba dîme mais maintenant les gens ils essaient de nous malaxer bazo mélanger biso na kata ba poto on sait plus elo ni to ko croire elo ni to ko landa. Mais franchement communauté na biso ko makaka tant que tozana makambo mboka allez distraction yé oh héritier oh nani Eugène oh nani finalement maintenant c'est pasteur Amissi toujours que na makambo wapi to que na makambo wapi bande ko nanga to tika ba distraction tous à la concentrer na makambo mboka makambo Congo tous à la concentrer et ko peta mbuma mo ya bien pour mboka na biso on a besoin kimia paix to tonga mboka wana en tout cas vraiment na vous avez trop prolixité. Je voulais juste faire une bande annonce na meko pesa moi flash na eloko ndenge kozala ndeto kosolo nazo inviter mutu nyonso oyo a se sentir capable o azana ba argument ya bien azana ba makanisi ya bien tokoki ko décortiquer vidéo oyo ensemble pour to meka ko pesa population na public na biso bande ko na biso to meka ko fungula bango moi miso ba comprendre makambo ngo ndenge zaleli vraiment nazo inviter na Congo dialogue mutu nyonso a contacter ngai donc tokocha numéro A wana se bo contacter nga comme ça to meka ko zwa rendez-vous to meka ko discuter ensemble vraiment na pesi bino mbote mingi de tellement na na vrai moi na boka ba mabanga ba nini za te boli bisanga kaka bande ko nyonso ba yebi ngai na pesi bino ba mbote na linga bino mingi merci ciao.